Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Bandeko batali ya Selver TV bana nzambe na pesi bino mbote mingi na komore sumasia tekete nzambe leka na kopambola bino soki lelo na komi na banda kuna bino na ndenge moko pena ya précipitation parce que naza na likambo ya koloba. C'est votre frère le pasteur Vincent Makela le patriarche nzamba pambola bino na pamboli ndeko azabongo na caméra frère nabiso obolinga mingi Azapé réalisateur, Cédric Makela, l'homme valable, moi en Nzambe petit frère Jésus-Christ, cerveau électronique. Nzamba le kano pambolaye, Azabongo assisté na moi naye, to leki naye, frère Nabiso, Azapé na moi na mouké, exaucé. Nzambe a pambola bango. Na pamboli, ba Congolais nyon surtout, ba patriote, ba Congolais, ba vrai Congolais, au moté malamo zakana Congo. Nzamba pambolo bango pena pambole pena ba congolais soit ba con elongo baki ngolais elongo baki batoyo bazaka na Congo baza ba congolais mais mitema na bango zaka na Congo te nzambe pe a mona na bino asunga bino alors na sengi na bino bo liker bo aimer bo partager émission bo liker bo aimer bo partager émission et ko sala nga pena malamu et surtout bo s'abonner na chaîne abino chaîne chrétienne ya Ciel Ouvert TV nzamba kolekate na ko akozanga te na ko pambola bino et na pamboli mon œuvre d'art ma chérie nzamba pambola ye vraiment bon moi molai santé kitoko et kozabo malamu pe na pamboli bana nga nyoso bazanga na poto na États-Unis na Europe na Océanie na Amérique na Afrique. Pourquoi pas n'a pas me bon bazaka en Europe nzamba pambola bango alors le bandeko émission le kozapena molaite parce que na koloba makambo ne koloba o est concerné penza mboka na biso Congo et surtout na makambo elikaki lobby na match oyo Léopard abetaki na équipe ya Côte d'Ivoire bandeko mboka na biso bobi kezala makambo to na bor ebele ba guerre ezali peuple souffrance ezali na le baron balamingi kolia komela kolata kolala pasi insécurité eza na mboka na ba niveau ko sakanate donc le ne ko bilaka makambo kaka ya mboka ya romoni na pespe na bambote mingi te parce que le zaka mboka na moi tango moke na ko lebela yango bato bazala mato ya koyoka bayoka et puis na ko loba cause ya élimination ya Léopard bande ko balingami mboka na biso oyo ngana botami awa na Kinshasa na koli awa dozope grâce ko tambola mo mukia na bamboka bande ko mususu mais mboka na biso oyo na yebite soko ezalaka botutu soko ezalaka libabe soko ezalaka libobi tope ezalaka malchance na yebite soko tokulukela ngo komboni poto pesa na mboka oyo koma mboka mobimba ba makambo simba kaka te soko bolingo sepela kaka muke il faut bolela so bongo kamo esengo muke il faut bolela muze ayaki awa alinga me mamboka oyo na ba niveau moko likolo koyane awa tomeke ko sepela mo muke simonango oyo lantsambaki na simeza kolela ngo ti lelo oto bani kolela nepoka Mobutu pasi na pasi kolela pe zalaki nepoki ya Joseph Kabila koloba kutu te kolela zalaki to nepoki ya mokonzi na biso oya lelo fati kolela kutu nde ebakisa misusu parce que mboka guerre ezali biloko so matatalu insécurité comme partout bana na botama nana mona teke na mboka na biso
bato bazokanga biloko on dirait bazokima guerre na kisasa oyo bazokima banani bazokima bakuluna olebakima ta baétranger baye bazobengana bino mais bazokima bandeko nango bacongolais oyo bamipesi kongo bakuluna baza konyokola bandeko na bango okomona pena balabala mobimba quartier momba bato bakimi mpo bazokima nini bazokima kuluna mais mboko tokosepela mokolo nini bana nzambe tokosepela mokoni babiso bacongolais lisumu nini tosala mabe nini biso tosala toboma nani mpo to vivaka bamakambo ya boye basituation ya boye konyokolama ya boye bapasi ya boye qu'est-ce que nous pouvons faire tosala nini mpo mboka na biso ezala bongo malamu nakoti mona likambo ya léopard bandeko boye pani léopard alongwaki makambo na koloba awa bato mingi basali baanalyse oyo te bandeko léopard alongwe na bacause misato bacause yango na koloba yango awa cause ya liboso oyo léopard alongwe bapolitize makambo ya bale yango moni bapolitike na biso tout d'abord nayebisaka bino ke bazalaka na beta dame te bazala babakila batu na maboko na bango bazala milimbo ya batu na nsima mikongo na bango bato baza kokufa bato bazonyokwama bato bazomona pasi eza mpo na bapoliticien eza mpo na bayi politike bazalaka bato malamu te lokola bazala milimo ya bato na nsima mikongo na bango bazala makila batu na maboko na bango soki bakoti likambo wana il faut likambo wana échec tomonaki mboso kudi ya kwanga na assemblée nationale alobaki yango bato bazokufa na este parce que na bato baza banani député national bato bakokaki kodéfendre peuple mboso alobaki bobima na baguerre wana bobima na kati ya kirebeli wana oyo bozosala parce que bato baza kofournir barebele wana mpo babomaka bacongolais baza na kati ya parlement. Est-ce que balandela bango? Est-ce que batuna mboso ke bato baza banani lokola yo yebi bango peza solo tozako ka kombo ba kombo ya batu soko landi pela kombo mutu wana omona pela kaza étranger mais aza na kati ya gouvernement aza na kati ya parlement oyo mboka ndenge nini ata bato bazalaka bazoba buzoba ya biso ba congolais eleki degré oyo peuple ndenge nini bakamati makambo ya bale bapolitize yango yango moni lokola makila ya batu eza na bayi politique yango moni léopard abeti ata malonga te tobeti kaka 30 minutes oyo nyonso tikali fwefwe na fwefwe tolobaki yango banda kala botika bango babeta bale na bango bokota makambo ya politique na kati na bango te bopolitize makambo ya bale te parce que na kati ya politique wana mabe eza ebele bazala mikumba ya batu parce que bapoliticien nde bazoboma mboka oyo bapoliticien nde baza kobomisa peuple baipolitique botika bana wana epuis mpona bato babeta bale kuna baza bano babotami awa te mingi na bo babotami na poto bango bayembaka ya bapolitike na bino te botika bango babeta bale me motema mabe ya bacongolais tala bana wana nde babetaki lobi léopard banda bandi kobeta nana beti mabe ndenge wana te mais soko tala équipe ya Côte d'Ivoire est-ce que l'équipe Maroc na makasi est-ce que équipe ya Côte d'Ivoire et l'équipe Égypte na makasi non mais bana wana makambo ya politique nde bomi bango tabakanga bakoti politique na makambo ya bale makaso bazalaki na yango lupembo bazalaki na yango na milimo esimbaki bango po ete babeta bale malamu batiki bango beta ndenge nini yo monaki meme ate équipe ya Côte d'Ivoire ba cérémonie esalaki bamonaki ndenge bakamataki mukanda papier bapese pas jour na bango moko atango na chaussette mukanda ezaki na ba prière moko diabolique satanique ezaki na ba kombo ba joueur na biso ba meilleur joueur équipe na biso bango beta ndenge nini parce que terrain zaki miné
Mais bon, ça mon angoté. Mais bravo quand même dans le parle, bala batu quand même basala o baké ko sala. Mais c'est vrai que mais basala mboka oyo, mboka li babé. Mboka botutu, mboka li bobi. Voilà, moi babé teza mala muté. Moi babé ta mala pardon et ça l'a quitté. Voilà ça li kambali bosu. Yami balé. Ba koti makamba est et pas ya na leopard. Makambu ya est. Or, tala la première tant que joueur bakotaki, bazo beta l'hymne national. Tala gesto bazo so basalaki. Bakamati maboko na bango batiboy. Eza laksani. Mundukiti. Batiamo na mutu. So babeto munduki na mutu. Ozamu to so kufi. Est-ce que ozamu to boko o raisonner les sous? Ozamu na mayele. Parce que basi ba beto masasi na mutu, ba mi beti saki ba masasi na mutu. Nada tire ba sala geste wana. Et puis ko kamata gitendi soki ya noir, kotia na loboko. Mais ça va signe ma ya mabe. Est-ce que ba jouer ba tuba bisi guerre na est? Est-ce que ba bani ko bomba ba tukaka lelo na est? Ba bani ko bomba ba tuba nakala. Mais pour la ba nakala, ba sala geste wana te. Mais tant que c'est les gestes wana ba mi bomaki kitende ya mwindu oye bataki na loboko lokola ba brassard ba ngondo stu ba miti bo tutu ba milati bokuya ba beta bala ngo malamu ndegeli ya ba ndeko baningami ba bomaka bato este bandakala baso bomisa bato na este bandakala sikoyo ya biso ba konti basala kanini pone bataka ba brassard wana te bataka babitendo wana te pone bakanga bitenda mwitute me bala bato bake ko beta bale et balo ezali place ya loisir eza place ya sengo même bo kamati botutu libobi botibo na nzoto ba beta malamu ndegeni eloko mbale yango wana eloko ya misatu oye bomisi ba jone so beta malamu te bakamati baliwa ya batu balatisi bango or bango bazana parata moko te na makambo ezoleka ya betu kokufa na mboka na biso baba ke na bango beta bale tango balatisi bango yango directement besi mabe ba prière ya mabe oyo bandeko ya nini basalaki bandeko Côte d'Ivoire basalaki na ba prière na ba komro mo akangaki directement milimo wana elati bango e paralyser bango boy bake bale tambola na bloko mbali e tambola na ba talent oyo nzambe apesa batu po mutromtazana musala na ye a part ba talent wana yeba ke diable pa kota na bali kisi na bale zalaka na zob sabino eza blagi te ba prière mabe na bale zalaka pesa la misala ngava na bongo la motema na zalaka fanatique ya équipe moko songolo na salaka misala mabe ne poku wana to travailler match moko boye na ndenge na ngana pour tour loko eza équipe na ngai nazo travailler match na ndenge na nga nazo kwa voter équipe adverse ezo betala équipe na nga pe simbaki na kenaki tena ndako ya président l'équipe wana azaka na matonge mokosola ko témoigner yango me bandeko tango bino bokamati bolatisi bango milimo ya batu alors batu wana ba détecter yango nde basalaki ba prière mabe wana na ba pratique mabe wana ba koti jour na bona makolo bakangi makolo ba jour na biso yo monte basalaki pratique wana après basaki yo de bandelité tant basali pratique wana et directement ba jour na biso ba lesili ma lesili bango équipe wana likaki le par na makasi te mais biso nde ba congolais ezama wa mingi mais tope sa félicitation na entraîneur mutoba to ebine musala na ye bana bato babi misala na bango mais mboka nini o ba sala musala wana mboka tondi ba problème mboka kolela mboka ya pasi mboka mitungisi mboka mikakatano ba ame ya batu musoka kolela eza bala mute
vraiment naika kapona lobela makambo ya lobby mais likambo te na lobomba la mingi nzambe azali mboka Congo ezaka mboka mutu te o mboka Kingani o famille moko papa na banga tikela bango Congo o famille songolo to pakala famille na basomba Congo te eza mboka ya biso nyonso kolela biso ba innocent nzamba koyoka kango akosala ka justice ata mokolo moko oui na français balobaka hein 90 jours de vol mais un jour pour le Seigneur likamote likamo se zakane bandeli pe na suka na kosenga na ba congolais bo tenir ba joueur wana de guerre te ba monaki makambo na bango na ba pe bazo comprendre te o monenga entraîneur zalaki wana mais le silaki ye azo comprendre équipe nanga beta ka boyete ba nanga ba sala ka boyete mais ba kombo ndenge ni bozo la tsa bango mikumba ezali ya bango te soki tolingi makambo ya est biso ba peuple nyonso toza de cœur na ba ndeko na biso est kuna ge zo sala meme bato na ba province mususu etali bango te bato zo bela masanga bazo bina baba zo betama tout ça eloni tozo sala pona relaxa ke to relaxa ke toza de cœur na ba ndeko so bazo kufa na est ba rwandais bazo boto so mboka ba province ba territoire mususu ezali occupé eloni tozo sala pour la libérer bande ko na biso na baza na kati ya esclavagisme ya ba Rwanda ba M23 et non tozo sala mais bo kamati makambo yo bo lati sango bato ba kebeta ba na bango po ba se présenter mboka ba ko sele le côté soko kebite ta so troisième bango to ko zwango te to ma quatrième parce que bino mo bo lati bango bo tutu bato beta ba le kitoko bazaki na mpifo bazaki na makasi bazaki na makoki bino mo bolongoli yango bo obligé bango basala ba makambo oyo ekomema bango na ekolongola bango makasi ko beta bana bosko basala nini to comprendre que la suka na sali analyse on a passé la motema yango na yembangu lo voilà même singa lobi patriarche yo lo baka malamu poza muto nzamba alobelaka il faut lekoloba nango sala analyse yo te pola nanga passer mo abeke tokozwa coupe yo tokozwa coupe oh le par akozwa coupe oh depuis 50 ans le koleza 2024 tala soki nzamba lobi no te kolobaka te nzamba kotaka makababali te est-ce que awanga na yawa na bike nzamba tatininga te na ekoloba ezateke nzambe mutu atindi ngai na ekoloba tant que congolais tant que patriarche po match ngo ngabla za kotala ngo esali mutu esali biso pasi makasi na lobaki ke soki to ko sepela katala bakamusu te même ata na bale toza ta soulager toza ta consoler parce que na congolais na biteke nzambe mtatindi ngai non toko tsaka nzambe na makambo ya papa bate oyo nzambe azana katite. C'est très 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 important. Voilà, na comme nanga presque na suka pona lelo nzamba pambola ba banso oyo balandi mosena nzambe pe pambola mboka Congo. Na suki nanga awa bo like, bo aimer, pe bo partager émission oyo landa ngoti na suka et puis le suka ngoloba bo s'abonner et belé na chaîne abinu. Na sala ki émission moko bokotala ngomba la sima ya mwana sirène mwana oyo azaki délivrer nzela ya pasteur Vincent Makela to sagine mission bokolande makambo ya mnene onza masali na ye bo partager émission oyo partager ngo je crois que non valable lobi to lobi okunda ko tsango vraiment bokozala édifier na makambo nene nzambo sala na nzela ya mosai na ye pe na chaîne bino ya Ciel Ouvert TV tika nzamba bokasi banso apambola bino na komode swasi ya leno pesa bambote te mbote na ba congolais nyon surtout toza de kenga bandeko na biso o baza na est na Yesu loko zamboka na biso tokolonga botika la malamu na kombo na Yesu. Merci. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe mongani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert,
c'est le frère.